Ah, combien? Voilà. Oh, combien c'était? Oh, Oh, yo tomba le bail. Voilà, biso wana. Tozo kende. Tozo tambola. Donc, ah, zona Kinshasa à Gombe. Ah, je suis à Gombe. Gombe déjà, on doit la pourquoi vous avez dit que maman est dans Kinshasa? Ah, mais à côté Gombe. Ah. Oui, à côté Gombe. Voilà, biso to tambola. Pour moi ni maman et mon abi, c'est ça on a des travaux hein. Papa moi dit que maman et moi. Hein? Maman et moi. Moi ça va. Ça va pour moi ni hein. Pour moi que ça qui est bien hein. Aspect libanda ka. L'aspect libanda, il y a beaucoup de photos de maman vital mais on peut prendre photo. Ah bien tout ça. La construction c'est ma ressource. Tout ça fait na ba hôtel qui toko na Congo mais vous n'avez pas l'idée hein. Hein? Eh papa. Les autres on a Congo. Moi et en tout cas kasi mboka ya bongo so na kimia ndo mona bato bazotonga misale salama. So mboka na kimia te moi misale salama. Exact. Tellement mbote eza bien mboka kimia ezali yango wana. Banda faisait tonga ba immeuble tonga mais non laisse tomber ba travaux eza vraiment makasi hein so ba moni bo ba salité te travaux eza makasi vraiment ba travaux eza salama voilà awa ce que eza à côté ya sima ya mama yemo to continuer ko tambola nde bo mona boye awa mama yemo toujours non noko voilà bo moni mama yemo yango toujours baza ko bongisa bazo buka ba côté mususu ba bongisa initiative ya mokonzi ya mboka donc côté mususu bazo buka côté mususu bazo tonga côté bazo buka po bomona peut-être que mama yemo botala ba bateka ba fleur yango yo bomoni voilà hôpital général urgence mama yemo bomoni yango wana ana l'exemple ka makambo solo hein bomoni ti ah tozo continuer toujours tozo kende beko kende tozo kende ti na omoni place yango soki mutu akati motema kei bato baye kosomba bafololo mpona batiela ye yango wana mot des arts. Mot des arts. Ok. Voilà. Ah, tu continues à Kinshasa? Le que tu as embouteillage, on te continue. Ok. Bon, tu as tambola, tu as tambola, tout le monde à Kinshasa la biso. Congo Zambé pesa biso mabele kitoko. Mondele ya ko kabola na biteni. Ya biso eteni babengi Congo. Etonda bomengo na mai na zamba pe na mabele. Etonda na bato ya mpiko ya bonya pe ya mayele. Banoko bameka to bunda pe to zwa lipanda. Jamais tokozonga lisusu na boumbuwe. Yewe pesa biso mabele kitoko. Ekomo pesa basusu mitema ya zuwa. Bozo mona ba travaux eza partout. Oyo so bomoni bo eza mabanga, eza ba travaux bato ba osa ba travaux. Yewe pesa biso ebele ya mapamboli. Boya tosanga na tobunda pona Congo. Botala mboka kimia mudata monenga lingi ba travaux. Eloko na sepele ba travaux eza makasi vraiment. Ba travaux eza ko sakana te. Eloko na sepele mingi. On se permet de ba travaux. Parce que ba travaux tango ici la bozo mona kimboka ezo za kitoko, ba hôpital ezo tonga ba salle de sport ezo salama, ba salle ba ya ba loisir ezo sala ebele, et on ezo sala biso vraiment bien na mboka na biso Congo. Congo Kinshasa, République démocratique de Fachi Béton.
Voilà. Tant na biso bato bazotonga bozomona botala. Bomoni kotonga. Botala ndenge bato bazotonga. Voilà. Oh nyoso bato bazotonga be kotonga. La lavage pe yango wana oyena mutuka na ope. Parce que le mutuka bien kitoko na kimia. Voilà, toujours l'équipe na ngai nga wana. Micker. Ah, avec la maquillage. Eh papa, on a jeté pas sur le niveau pas malaboy na. Yo na ozawa na boy ba se ba no tuna. Ni peka telenge mona na ngote na boy ba se ba no tuna ngo papa na mbinga wana. Na boy na nga. Ndio dola ko ba ya basi makasi. Papa tika ba to papa ona mbinga wana. Ba tungisa ngai. Voilà, lingi motinicité. Voilà, elle est là ma maquilleuse, hein? Ma fille chérie, la maman Kalombo, la photocopie de son papa. Et moi, je suis papa, papa, papa. La maman Talat, comment on dit papa? La maman, on a raté, voilà. La maman, on a aussi, on a papa. Ah, donc, on a les soutiens. Ah, la maman. On a solo, hein? Mais tu vas la faire dans la vie. Jérôme, Mosé. Papa le bini. Papa za mbinga, na like so. Na like so. Bomoni papa ye wala, bobe nganga to tumuna ki mbinga. Papa na boy nganga ba mbinga ngai. Boy ba mbinga ngai. Mbinga so wana. Aba moni yo ba kupinga. Mbinga so. Koka. Andi mia so benga na psa bino nimero. Papa. Oh l'idée, bomoni mbinga, bomoni ka bino mobo. Na psa bino ka na choix, na psa bino ka. Voilà, ça on continue toujours. On a toujours raté au tambola. Dans le bobo, tout mon aki Mickey, Mickey rien. Le micro faut mon aki rien, c'est lui na Mickey. Voilà. Mickey maman liste le bel bébé hein. On so bengete pour comme maman liste le nga siliki. Abi Mickey robinga ngate pona nini? Pona nini Mickey robinga ngaite? Maman c'est une affection Mickey. Benga ipa. Voilà, voilà maman elle est toujours accompagnée de ses enfants, on a toujours kaboué. Kamba na ngai, ina sala akaka biso na bila Kinshasa toza otambola. Voilà. Toujours continuer toujours zela na biso de toujours kende, toujours na moins embouteillage parce que tout comme na heure de pointe. Voilà. Ah, tu comme na rond-point Willery yango. Tu na heure de pointe hein. Tu na rond-point Willery, otala rond-point Willery yango yo. Voilà. Biso wana toujours kende. Sokoza mwana lingwa la. Willery na lingwa la. Sokoza mwana lingwa la tra côté na bino air oyo hein. Otala ngo. Rond-point Willery yango yo. Toujours kende. Yo kambia sa Kinshasa Mikere. Tu montes la bisoka maman pas Poutine hein. On est tout qui t'en. Mikere. Mikere. Tu continues ça pas Poutine hein. Papa on est tout qui t'en. On est tout tu connais la sauce hein. Tu connais la sauce hein papa. Ah tu as un rond-point Willery yango yo. Voilà, oyo zali oyo président Fatia Tongiti. Bobe ozanene. Miki a fait cette explication. Ça des spectacles. Voilà. Bomoni immeuble sur bozomona na za mokonza mboka. Azotonga et cause la salle de spectacle. Ina pe ekozala awa bana ina ba journaliste ba ndokima awa. Voilà. Nenge toke ne pas toke boya. Voilà yango bozomona awa construction zo salama. Oh yo soteza misala mokonza mboka Fachi béton. Nenge bomoni wana ndena la Sabino. Asali awa kozala salle de sport. Parce que zala miki a besoin. Il y a pas ça de spectacle. Ah bah.
Oh, Cécilia, papa. On est Cécilia. Bomoni beauté. Bomoni musala mokonza mboka. Bomoni. Ina yango kuna. Voilà, botala bozo mona musala. Misala ezo sala bana kisibino. Ah, donc on t'appelle du peuple. Misala ezo sala mana ndenga mukete bandeko. Botala misala ezo sala mana ebisibino Congo ya lobi. Congo 2024. Ah, bobo sepela. Boko sepela na Congo 2024 avec son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non, aosa musala. Musala eza vraiment pour sala mana ndenge ya kosakana te otie tembe ofuti bie oyo Kinshasa oyo komona yo moko kimona meso pona biba Socrate bazanga te papa bongo te. Voilà, oh yo surtout misala ya mokonza mboka azo sala otala simate. J'écoute tout omoni. Voilà. Omoni ba bâtiment yango. Lobi Kinshasa oyo bobosa na yango. La police nationale. Lobi ni papa. Police nationale. Ah. Oyo rond-point Kimpwanza koko Kasavubu. Babi rond-point Kimpwanza koko Kasavubu paye yo. Noko toka sosa papa. Papa baluka toka sosa. Papa abiso Kasavubu ye wana respect à son âme. Papa toka sosa Boy. Asosa ngoya. Ole kisete mike. Rond-point Kimpwanza yango. Boye toki boye papa biso wana tozokende rompo Kimpwanza yango wana pe Kimpwanza voilà atwana rompo Kimpwanza oyo nyoso tubomoni papa ibe pas Bellevue. Bellevue. Ah, ça théâtre. Voilà, Tokomi. Donc, on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Na on se tourne à l'Axibino. Na on se tourne à continuer pour l'Axibino. Boy binga so na ye. Na pour l'Axibino ndenge nini na zo tambo la place nini na zo kende place nini na zo kota. C'est un peu ça. Donc on sait ça privé, mais si faut na l'Axabo l'Axabo na l'Ax. Bon, privé et autre là. Privé. À tout à l'heure. Voilà, on a surtout dans la Sabino. Dans la vidéo moko ya honorable Johnny Luboya. Botala épée misala azo sala. Ya otambola toujours sur le pouvoir de chef de l'État. Pour otala, botala vidéo na bokebi nyonso ya honorable Johnny Luboya. Tikeli bino botala après na kozonga na kosani na kopesa beaucoup plus de détails. Voilà, tout à l'heure.